Bandeko mbote bisika noso bozali bozolanda ngai ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe tina Dubai tembe sili bajalou bakufi ba faux compte pe bakufi la lulala libanga gologo tanga wana mbwa rouge mobala leki libongo nelengi international bandeko na yeto solola omoni na moment de tozo kendebo mutu ba kolinga te ba pesa ko pe batoli eleka pe belete conscience na mo pe esalaka ya nini association ngana kendaki ya obike na talinga bia ba prinen bazaming ba masabina ya so te bito compter mibali baki na fête wana to leki 50 te dans la base basi me basana bayika ka senglete ngabi nyoso baso nyoso ebo excuse ngabi nyoso baso bazaba bala bazani bana nda côté bala green ba ibele ya bongo ko sube zala kiku likendelizo epopaki kosuba na kosuba zalaki kuna otuna nani kobi natali kangabi mwaso asuba kapa mpambo aza célibataire aza la brine masabi ngadi la femme qui se respecte akoza kotambula tambula boyete iyo mto yefete ya fe nini wana so ezala ko pesi mbwa makaka zwi keba nyoka akoswa yo toliaki loso na ndonge tole mako tondolo na loso ya ozotala bandi kwa basi ngabi génération de ces animaux soutien génération o eza sacrifié ya ezo kitape suna bana na moneke ba jeune fina biso ya ngabi na bano pe nyoso ka ba kotela malira ba mama mbuke kufi Mama Denise Nyakero. Ngawana Simon Pocho. Kape na osela yanga. Mama Nyakero. Notema Fati Beton. Yeah. Na vandi na tali. Kabali otoso kende. Na beza makasi. Na bana na bibi susuko. Abotane miazana mubali te. Aliaka na ekafu. Femme celle liaka ni na ba assurance maladie na banda ko fi nyonso fele gratuité ya les assurances c'était à vie na sutala ko na tseka loboko na ba tuto sa tuto sutala ngabi tangu na no makapa ya parce que moi tangu na zotala ka relongi ngabi aza femme celle oyo ya o abaki na mibala bango baza mingi te bongo ko suba na ko tambola na ko tuna na makambo siko na baba mibali wana nyonso kama tubasama be poto to bito sala ressentiment parce que musupo feta bon fo na mobali na yote mais siko yozo ya yo mobali no siko azawa bala brine parce que yoza oza engagé mais pour OK il faut ça na mobali note ba place siko yoza na mobali to oya po yo moko na ndenge ni omonela mobali seki mobali na saka tabavanda wana soko yo fungolo lesi okangi ozabongo bana mama moteme ten ngabi oyoka likende lizonga epopa ke lo baba ngala ngabi niyo soka toza mama toza na makambo bana mama vana libala vanda mutakusa yote ya bana mama pour discuter utsonga na mobali na yo koyoka yoka te ona so peso conseil bande kwa basi apprendre à laisser na moni ngai moko ali tozo kende bokoti sango déjà na bana na bino bana bino ba kuma kubuma na bango mabala ba kuma ko sipo soko moni te boy boma no libala ba pesa katolite yo zo liga yo lo ko sape femme c'est pour no ligi génération ba no so basala ka apo te yo zo ngolo ko bala te pesa ba no chance babala
Bana mama na vandi kaka ni motema tondi ngawa. Babi loko tozokuta ngo batsani bakutana kina ko yango. Moi ça so bima. Mon bali kuta ba miso ba sepe batire mi ba na ndako. Azana moi ko lobate. Mais ba fête nete saki ya basi ba fête des femmes. Oko bima na mobali na. Mingi to moneki ba ikina mi ba. Bo bino boye na ba hote pona ni. Mutayi na ngate libanga na moline ko so moleki ntsela. Natangi te. Soko te ai seke suyo parce que bino boye na mibadi na bino te pona ni mama nze mono so mona kamuta panzi nzo bon ifali mona bilambe lata makikuna tekele bumba mboki zaki ya kuyinda ife bonga nazo zela masolo ezo umela ngabi mama ndebwe babi yaya bilambe etikali kabati batamla mutaka obili puto mama muntu akangili puto kasazo ko bunda kachi muso akangili puta ondeka ko bunda ebonda ngabi tozana passe communauté congolaise zana makambo ebele bonga eza makambo ebele nazotala kaka tala nzoto mi etonda nganu la mipenda mila mendenga za kutika tika e chanteur kwanga e kwa omona ngate e chanteur kwanga mutu no se fatala asima timiso asimi bomona ka na e chanteur mona kwanga pe komi na ngai ngabi o bi chanteur kwanga ti la femme qui se rete okoko lata misuna mona ba lata kito oh bah la tête qui qu'on a pas fait il y a à l'être de puta comme une femme africaine à kangir puta qui to loka mambo butu ndaba no kanga zekele tia on dirait ya na Claudine Yali ndinga kabakoka akanga liputa na ye ona Claudine Yali la femme de Valérie na Grenoble ndinga kanga liputa zebola ngongi nga pour nous sonner sa préparation na banda soko kola kibi okomona na ka kola kibi ya ata okoti na lo yenge ba otala ka oyo aola na lo yenge me akola bongo te ezalaka miso na otanga bia o eza nko ba sentiment bazoko tsekaka na bulu yeke azoke ikabo sosa lupango ba bendi ekuna po ba yiba aokendika aganga kate bango wana natali talinga examen d'état o mama so ba zui na ebite po école comme on peut na ba cope ni eza la kate makasika na directeur na bino nde akosolo na ba to ba ko ya ko sala examen d'état à part ça ngabi examen de toba neya na baneya ya to tsikela bana bisonene to kuma kana ba concombre na bandako osubi concombre mo belebo tenga na lamba mama pondu na concombre to boyite fumbo na concombre okomi lokwa bata okomi to komi koloni no ba tsanga na ba concombre na bakati elo ngabi misala na bino boyebi ba concombre umela suna wenze te bota otonaka ete sili eke wapi mtetonda batba koma kana bakokombre boyibi misala bina solonga la lulala tekele bumba mboke za yako yinda nati lokole la mi da France mabese kotaki mia deso e baby mundinga malamu za nani bandi kuna talika na tika luboko popa ekende boy ezonga ngabi ya so ba mama mine ba nsoto ya mineno eza to ba komona ngo respect na ya ondira tika la kaka mutakala bongo ma whisky ndike sa komela ondira ba so sopa mo ka so asa mam elongise combien kilo na ko tsika lokola mbula banzele se salene longa omona tseva biloba nini ko ba poudre na ba elonge so la sake so pusani ato kiti se longe la sake yango ba joga fina histoire na nini telemie kakabu ato ko se longe so la kingo so la sake so pusani bona ba saba jelo kwa bana miki na kuteki pena bata bostra to solo pena ba me balata idie ngabie babina noko simo noko bakena ngadi ngaye pena effect babia noko ngadi bino babia ngadi bino bongo abi ngadi après babi biso to ngadi bino to bando solo ngadi
bolati bia abikasi biso nani biso be exemple bostra nini nini na ngabi na bona ba problème ta on ngabi bo pesa be bostra mbote ngabi bolati bia ba bia to ba iki ngabi bo melaka bo abi no simo biso melaka na biso na kotika masanga malembe mukolo nzamba koloba ngai koki na tiki ngabi ba lobi bia abi no simo na kotika te pona na lobaka te pona ko habité habito yoka kama solono kuna ngabi ndenge ni babi na tulipe bangabi nzo nani bosa boy ko bali Sabrina poani abi no si moto boy makam olingo panza ngabi te na la ndenge on formation ali ko bali c'est pona a former pour amona ke na mwasi na fundeke abako yanda kanzande wa koma ko sala lisumu to seki sengabi yepsa bosa pesa imbote ngabi to tindele bata semence kuna abi no si mo yo mais ba ki gentil nanga na tuni Bruno o ba pekisa ki abala pour ça ki mo lo yenge ngape na puye ko ngabi non c'est bien vraiment ngabi te ngana puyaki bossa côté na vraiment c'est à féliciter motema mami ngabi boni mami azaka na 6 na 6 te ngabi mami moi ça vostra matseki ka di non simo yo et pelé sangwas ngabi te na tuni bino to bango pe ba kena mo ba ki côté mais c'était bien na moni ba ya so na moni ba malata ngana balati ma bien mapute kito bakangi ga habité no simu na koni bongo na ki mukolo ka bona changer ba onde ba yo pianga mbote na tuni pe bossa na tuni pe mami ga di boni bino kuna makamo yake ne bien ga di ça va to so na tuni ka Bruno pona la ndeke miso pasta na ni bossa boye ko badi sabité eza makamba tata na mwana ndeka aloba ngadi ngadi Bruno ba yo mwana azana na posa nzoto ngadi Bruno motema bostra pizza bostra to seki na biso kaka bakina ba ya ezake popa kabi oyo changement de fréquence otoka kolata no ya bo il faut mona ko suba ko tongana ko kedi ngadi asoko yezo iba to tika lebele na baloyengi oyo ya malamu ezaki na communauté congolaise bana brine bazé belé bazé belé bana mama songa na zo tele melolika nani malamu za mingi te ngamu na zo te elateli edendeli musuba kuma ko changer na ko alo ba ko bandi azana moi alo ba ko sa moi j'ai vu mais akola na côté nyoso c'est comme ipembe mais na kuna azubi malokwa mwana muke bana mama buvanda soki uzwingolo kubala vana supposuite zalaka na comportement no kitoko natanga kalbatu no babala kate bazaka pe na mwani mais yo pesa pe baninga chance babala boko la siko bana yo pe lokwa ngana balite bana pe babala te bana bazo éducation te fungola match ezali kamangolo yo lokola ngana récite batu nyoso na famille bazwa te o siko sa motela mabe tika baninga msupe chance ba yo lo ntimba na nzuzu babote mesika ntimba bali nzuzu awele la bambonga ndako na balukate abota na lupango eza makama ba wuta place ta moko po mona ezali kama ngolo yo zungu no soso na kishasa zaleki na comportement moko exemplaire mais awa puto échange ba komi ba la brine bilanda biyoka yo ya na tali ngabi nyoso génération oyo génération neti na monyo yo mais ekozwa tempo na bongo la ngote ya na bana na biso biloko balati ba femme saine ngabi mwana zobanda femme saine botia kokoma na ba 30 40 abozandini vevo to na kokoma vevo na ba mama na bango bakota ba muziki na bango ba nini ya ba femme saine parce que moi c'est ça abomi libala ninga kinaka de kire ba femme saine parce que bango ba bende OK ni kuna ni tikala no bozali te yo za mso otanga maki yo sala bongo te osoki no kokota kuna osoki bazoki no ko utiliser ya mso sa netwa no kito ekena buzuba na point okosanga na batu misusu oyeba kite yo nzaba tseyo bo yo soki no kuna ndeni toko karaka tende to salaka yo soki ndeni kuna oyebi bien te ya omoni kaka camarade mais oyebi kati na yete aso mima memolo kola tababo ya wana mwasi abunga ifa yeba nzambi mwasa zaka na mabondeli mwasa na batusaka ete abanga nzambi na bosolo makamune masaka très bien
Ce qui ndako mwasa priaka te, ndako nizaka désordre, ezaka bikedi, ezaka keba nyoka, ezaka nyekese na mawa. Soki na kosi otuna batimisu bayani kolo ba te petit kambalobi asolo ndako mwasa yebi mabonde lite ezaka ndako keba nyoka akuswa yo tala décret to komi moninga malamu azate moninga malamu azate Natali ya nazomona sikoyo devo ekozali bele ya tozomona lelo bana bakomokola makambo pe komokola botala ka présenter botala sikoyo nde tozokende toyebite qui est qui totika bana ngona ndenge est-ce que na comportement na ndena mona ki bala brin bazebele nana bomaki jani batumiso basape wana parce que bomodelo tubiso mtobomi jani parce que moi si mobali yamso ayebi katika na ndako ayebi yamso zana nzoko keno tika lenga na bimina nyoso no moi si mobali azo ankesi pona kufegizanga ni ok nous même sous débat yekina ba mibali musu mobali yamso ayebi ka yemo yamsa zuni moi katola soif na ye pona moneki bataba kema ba pe batonde ke bele wana mwana mama ngata una lobaka na yaka na suwana bino bakosa conscience te conscience bakosa yango te mabele ekosaka te eloko lonaki yango kobuka mabele ko jamais ti yeso koya mabele kosa biso na sens ni mabele kosa te eloko yomoko lonaki okubuka muta kobuka la oh yimo muntu oloni eloko po buka bongo so bangani buka ngo tina suka mabala na biso ndenge tozuki parce que génération na biso bana mama bato bazana mabala vuma ya malamu si 10% bakoza 1000% na ndobi bongo libanga na molili soko ti ise kozana kati wana soki tobi tolanda ba mabala malamu zate ba mabala malamu zate toujours ba mabala kaya keba nyoka akoswa yo yango na yango mawa moninga malamu Jésus de Nazareth moi so abanga nzambe ndako nende bizaka beni soki na bino mibale moko ayebi nzambe te yaya bokoma bitelenga bana bakokola bien te nazotala siko nga nazotala wana nauta siko éducation bana biso kizala ndenge nini otozobota parce que déjà bana opese bakoti na bamulongo na biso bakoti déjà la ligue yaya ezala kiso on dirait basaki association ya ba nani ba brin la brin na ba brunois on dirait association ya wana nana kotuna muninga ozo tambula kakabu ozo tambula na ba camarade ozo ba position ba camarade te camarade yo otambula kana ba camarade ba kuma kamaba ozo sentir ondeni ekopia mbala na mukanda sika ye bongo nde kwa muninga azubebiso motema tanga likambu ozala yo moko bokoma neti la bri na ndima kite ba la bri na masabina nandi ondima kite parce que olandaki mouvement baninga ozaki lokola nzungu oko nzungu ezalaki nzungu yake na loso ezaka na makano po otsang mai opalo libo otoboli nzungu nyoso bebi osali nini obwaki nzu ndenge okokoma ato lobi mutakondimula zate yaya parce que eloko déjà bozo memela lelo te lobi e kontaka tala ba midela nde okuko yana bino pela ndenga bien bolati to mais eloko moko pona ka mutamona bino natali kana seki ngabi awa na ozanga te matière za ibela mawa ni suba yaki wana aye kaka bina yana ngai na sakana nga moko mam oza yo moko me tala masango so mela komeleza likamute tala esiko so komela parce que okoko mela il faut ça na omela moi ezala moi limite komela te pona luyenge parce que ba whisky bana komela makuna apena kana tala ngabi na fotela ki mutu tikete na ko ngabi kamarabi no simo docteur basi bakuma komela masanga koleka mibade na ba 86 ngabi
uti siso akilo na badi eloko pam babeta ngo ta 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 epi mosa zomela masa aozana pite bala mama eza mawa alelo ngangi na Londres makambo ezebele mawa butu malamu